Mbote la famille, bah bonsoir, bah bonjour, ça dépend de quoi place beaucoup la vidéo oyo. En tout cas, la famille, il y a quand même coupé sa point de vue nanga disusu par rapport à makamto mona na mokili et puis ba makamzo le kana kat la communauté na biso. Donc pour la bato misusu batiraka leçon te soki likamba motebimi soki pe moto mususu azo sala mabe misu batiraka leçon te alors faut to tiraka leçon parce que mokili eza na ba réalité nango ebele. Botala mwana mobali oyo aza na Belgique Ansi Luzolo, botala ndenge lelo image na ye ebebi deja, bomona ndenge ba abonné na ye batu bazalaki kolanda ye bakomi kolongwa. Botala ndenge bandeko Ansi aza na problème sérieux ndenge aza wana. Omoni congolais mabe na ye alingaka koya kolakisa kiteti na miso ya bato. Toza na bato ebele thérapie na bango ekoma ba TikTok, ba YouTube, ba Facebook pona ko se défouler pona ba mona yenda za danser. Mais entre-temps après vidéo vie ya moto ye moko azo ba réalité ya vie na ye. Oyebi ke Ansi baloba kozanga koyeba eza liwa ndambo. Ali ozokende na échec. Entre-temps ozomilukela binemi en cachette. Parce que mokili oyo ese baby ndeko balobi pour vivre mieux il faut pour vivre bien il faut la mieux caché. Parce que en sous le conseil nazo personne ndeko sala très attention. Parce que kolala kolamuka eza grâce à Nzambe. Et puis bato oyo ozo sekana bon peut-être ba vrai binemi na yo bangwana. Peut-être ozo mona master na yo côté liobité master na vrai ennemi non peut-être ye wana un jour au découvrir après. Lo yenge misusu ozo ya miso a caméra miso a bato ekosa yo tendeko. En tout cas mutu oyo misusu pe azali ko porter na motema lobby ozali so na chance oza na ngote. Eloko mo bato bazolobaka ozali soki oyebani soki na bokilo soki ya Tshisekedi papa elobi eloko te. Elobi eloko te parce que faible commencement babosanaka yango te. Parce que mundela atalaka toujours nombre, tout fait nombre. Mais ba congolais misusu bino soki bozui oyebisu lobi te mutu pa koko kweya akope kosila. En tout cas Ansi Luzolo papa omoni ndenge oza wana ko ndeko wana poto ana poto ndenge ozawa oza na ba problème très sérieux ke bandeko mutu oyo akoya kobima akosala mabe oyebi te. Ozomona oyebi te mutu nini akotia ombeli mutu nini akoza okutani pe boke pe feti moko boye pe atiki na cicatrice oyebi te ndeko. Tango ibino bozwa kotiaka minoko na basi eza kwa neti bozo kotisa kande pa bana mibali mususu. Mwana mobali mususu na poto akoya kosala compte à rendre kaka na likamba basi ndenge bozo mitia mapeka. Et puis ozo benga ba konifuati ndeko mobali yo moko mutu olobaki ke opesi bandeko opesi biso bata YouTube matière ndeko. En tout cas nga po na zui tante na za d'habitude na ngosela bino ba vidéo ndi na Facebook place ofele. Même ata na YouTube na ngata so na tiango mbango awa na za na besoin na ngo kutu te o vidéo na yo soki ni non papa Ansi ndenge oza boye yo osila alors ozo linga batia yo ka parce que oza kutu manfu bato bolukaka ba buzz image na mino bokipa ango te. Muto yo a se respectaka asila te aza na caché na ye ata soki asali buzz te ayebi ke ngai batu quelque part batu koto ba respectaka nga. Alors bino siko bozo kosangisa ki star ya koyeba na ba star oyo ba forçaka na ba buzz po batu batala bango. Alors que star ako forcer le côté star aza mutu a personnalité star aza mutu a image ezala malamu star aga achaka image te. Et puis ndeko olobi ke bakoni fuati entre-temps yo moko lobaki ke bato YouTube na pesi bino matière. Et puis moi mobile yo bandeko la famille vraiment soki na sali vidéo oyo ekozala moins même il y a 10 minutes pona kotalisa bino lokuta oyo eza koleka na niveau ya ba vidéo ya bandeko ebele na internet oyo bazwa ko bebisa ba réputation ya bato.
tozomona bongo Anse Luzolo a parvenu kolobela mama epela makambo ke akenda ko bebisa mwana mwasi bato na ba pointe noire kuna libala na ye ebe makambo ebele garçon alobaki. Mais toye komona 7e bagarre moto kopesa vraie version ke eza likambo na ye. La famille eza mawa mingi ko salir image ya mutu boye alors que likambo ngo eza vrai te. Soit disant Anse alobi aza humoriste, soit disant bato bazoya kosala bato ba théâtre pour na ko éduquer masse. Vraiment eza mawa mingi, eza mawa. Bota la shit ya mwana mobali oyo ndenge eza kokende. Lelo to lobite mwana mobali oyo makambo oyo azosala conséquence nango ezali na vie na ye. Alors batia matoi pona koyoka soka yoki te Anse Luzolo soki yoki te ana poto atoti oyo oza teti muta teti pa obimela ona Kinshasa atoto otie teti mutu supa aza na banzala na ye aza na toilette na salite makolakisa yoki teti na ye. Donc yango baloba na mokiliko l'homme prudent voit le mal de loin. Donc soko lakisi yanke okuta yanke mikiti sanzamba tombola yo limité précède la gloire. En tout cas la famille ezaki bon maman Nicole bon isanza vraiment na lekaki mbango pona kopesa un peu conseil o na mwana mobali oyo. En tout cas biloko ya bimisi asalir image ya ndeko mwasi na makambo oyo eza vrai te ekoti na mitwa batu ndeko mwasi mususu ayeko bimisa vraie version vraiment esali eza gentil te. Eza malamu mingi te niveau congolais azokende c'est pas bien. Vraiment il faut toyeba ko banga mokili oyo et puis ko batela vie babatela rango vie basakana na rango boite moto azosakana na vie peut-être azomona liwa na ye batu misusu pe bakota ba maison bayebaka pe jour bakoya kozomi bona bango ba misusu yango baluka ba memisa bandeko misusu ngambo. En tout cas bozala bien ba abonné na ngai de partout et puis tukutani prochainement. Bonne soirée la famille.